société de toutes les façons. Ngasa il a avancé mon mingi cerveau. Ça il a avancé mingi loquette te po ya loquette eleki ebele. Toza combien to bana ça il a avancé muka loquette. Or banze mwana ya loquette yango mutu ezoko kokotsa biso na benga cerveau ndombolo. On a ba abrutissement collectif. On y ba peuple moko yoka musique na ye. Le quoi musique na bino et comment ndombolo. Bokoma peuple moko ya ndombolo. Bokoma ndombolo na politique, c'est-à-dire ba politicien ndombolo. Yoka zi politicien ndombolo. Ako pesa progrès na mboka. Bata ndombolo ba deux fois te banda mokili banda na salamate. C'est-à-dire bato ndombolo bako ya ko beta le solo église te. Po nini. Pour atteindre l'église, il y a un ndombolo baka. Ngai nde mutu na ya na onction na mboko oyo. Mais mukolo onction abi, il y a rien de nouveau sous le soleil. Ko yo passer na ndombolo lobi, ngai nde mutu na ya na onction na mboko moni ndombolo. Monsieur le Premier ministre, je ne vous demande rien d'autre que de vous humaniser un peu plus de vous-même. De rentrer dans votre conscience et de chercher en vous quel est l'homme qui a en vous, quel est l'humain qui a en vous. Nazolanda union sacrée. Nazolanda yé le chef. Ce qui résultat est malunga te motokozana mbeba yé le chef de l'État. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag. Très chers fidèles des internautes, balandi tout ya Congo Mokili TV nebiki nangonga oboza tellement nombreux pour na kolanda émission na bino rêve des stars ozaka toujours présenté par Rina Amisi. Invité na biso lelo ezabongo papa Jean Kouba nebiki boza et pension na minute opona ozela boyo kanini papa Jean Koubal a tozana epona ko partager. Et avant que nous bande émission à Lido, je tiens quand même à saluer tous nos abonnés de Congo Mokili TV à mon boss nabiye soka beninga appel nécessaire et en le kele mon akata Canada et Jean Lukunde, je te salue. Donc baboni no so balinga nga valeur que derrière la caméra, je te salue. Là déjà je suis avec mon papa Jean Koubal. Bonjour papa Jean Koubal. Bonjour Rina. Vous allez bien papa? Oui, ça va, tout doucement. Et le boulot ça va? Le boulot? Oui. Tout doucement aussi, hein, mais notre boulot, il demande à ce qu'il y ait un public. Alors, avec la Corona, on ne sait pas rassembler notre public pour bien faire notre boulot, mais bon, on arrive à le faire quand même de temps en temps. Ça vous perturbe un peu? Oui, pas un peu, mais beaucoup. Beaucoup. Donc, beaucoup de cas, vous avez vraiment contact avec le public vraiment. D'accord, papa. Nous sommes du papa Jean Koubal, nous sommes papa Jean Koubal na façon na côté politique, nous sommes bien na côté musique, mais vous allez vraiment intéressé pour le parcours à papa Jean Koubal. Papa Jean Koubal, intello, on fait abanda wapi. Atanga kawati asala ndeni polelo akoma papa Jean Koubal au mukino sa zoluka a découvrir papa Jean Koubal aussi quand même ko découvrir papa Jean Koubal atanga wati abanda wati donc parcours à papa Jean Koubal nga koti biso tel to tangi ba gardienté nga koti ka première année primaire ba moko na collège Albert Ier d'accord comme Boboto. Si 5e des humanités, on a l'ongbe qu'on a doublé la CNTO,
na silisi yo po doublaka na doublaka na deuxième CO pour na doubler pour na sango ya singa yo faut que littéraire nga rien also que littéraire c'est doubler na doubler na cinquième na ko bandila ka po côté kuna conduite moni pa basango so longwe ne école mo yene école na ba conduite ya mobulu o le kati conduite na ki mobulu par rapport à quoi conduite en Zagit, au moins période il y a 5 mois bus scolaire comme mon boulot moi les mois OK retard na ba collège sozo comme ba retard nous côté na kata conduite. OK. Donc bateau ba nya ko ba papa Jean Koubal tanga wapi boki place papa Jean Koubal tanga le au place l'autre comme ça au collège Boboto les place papa Jean Koubal. Dans collège Saint-Théophile était là Saint-Théophile. Ah d'accord. Et puis après na quel campus papa Jean Koubal atanga intello to benga intello na côté musique. Papa Jean Koubal maintenant papa Jean Koubal comment et ça là qui oza na mutu omoni ba parents ba pesa bana ba otangisa bana ba satandaka akoma docteur akoma avocat tout ça mais yo kinyeki bandi monde musique comment ba parents ba kokaki ko gérer situation musique et na bandi musique avant na que classe ndeni la bandi ko la guitare na 5 ans OK ponga que première année primaire na 6 ans donc papa yebi que moi nous alinga makama musique na 5 ans déjà. Donc il comme ça était que na ya no baka que bon il ba ko dispatcher makam na yo tango musique ya musique tango ya ba classe ya classe. Papa Jean Koubal modèle la musique oyo memela biso de na Congo na musique to mona ba jeune ba osala apparemment ils a vraiment ndenge moroté. Est-ce que musique oyo salaka ils ont la cap pour notre génération na yo bien et qui t'arrête na ba génération na so po ils ont moro bon année les premiers te qui to la générique mo e bi mais papa Jean Koubal générique zana na ça générique pour na sani ça on a loba musique non est-ce que ils ont quand niveau moko e bi qui no esuka ko be kitara vraiment na jeunesse parce que le jeunesse c'est comme kaka ba ni mo le mo boyo ko nyisa ba ça tu veux bi art et ça nous œuvre ya âme ya muto au salango donc moule monde basaka moule ya brique moule ya banzembo bo tekate moule za molimo ya artiste au sala alors so artiste ala molimo ya au sala te yango na kene okota na moule ya banzembo basi basali sali so artiste ala molimo na ye asa makamu na ndenge na ye artiste azalo kwa mwinda na société muteko mema artiste te artiste muto ago mema société de toutes les façons ngasa la banzembo mingi cerveau OK ngasa la banzembo mimi loketo te po ya loketo eleki ebili toza combien to bana osela ka banzembo ka loketo or banzembo wana ya loketo yango muto ezoko kokotsa biso na benga cerveau ndombolo on a ba abrutissement collectif moto asalami kaka loketo te moto asalami mobimba nzoto âme esprit or musique ya loketo eza musique ya nzoto musique ya nzoto nde kobimisa biso na pornographie donc c'est to gagner bien musique na moto ezo influencer pe la jeunesse ezo influencer jeunesse mais na kobunga na kokufa soki lelo tokomo le landenge Rwanda au côté la biso parce que le Congolais a connu distrait. Mais qu'est-ce qui distrait le Congolais? C'est sa musique mingi. Donc, Platon a lobby na philosophie Platon a dit ce que ngo yeba peuple moko yoka musique na ye. Le quoi musique na bino e comme ndombolo. Bokoma peuple moko ya ndombolo. Bokoma ndombolo na politique, c'est-à-dire ba politicien ndombolo. Yoka zi politicien ndombolo. Ako pesa progrès na mboka. Papa Jean Koubal, toyoka gouvernement ndombolo, ba politicien ndombolo. Eza nini? Il faut faire comprendre ngo parce que toyoka gouvernement ndombolo, gouvernement ndombolo non, papa Jean Koubal. Parce que toyoka comprendre. Batmo basuki na loketo. Batmo bakena mutute, bakena bongo te, basuki na loketo. C'est-à-dire
l'église soki na loketo yo mote que na bato église bakomo za bango soki ba sex tape soki sex tape c'est-à-dire bango pe ba soki ka na loketo donc gouvernement a dit ça lelo ba soki na loketo oh papa Jean-Koubal faire comprendre mais loketo comment gouvernement que soki na loketo éclaircir un peu public c'est-à-dire que yoka ba maxime ko ezo conduire population OK ba maxime eza ba phrase ou ça la gake bateau net Christ abi il y a rien de nouveau sous le soleil tout ce qui est a été et sera so kolina maxime ya bongo eloko nyonso to zo sala ozo zongana mokonzi alobaki eloko asikana se ya moi ezali te mais soki mokonzi alobi eloko asikana se ya moi eza te batandombolo balobaka deux fois te banda mokili ebanda nano esalama te c'est-à-dire bato ya ndombolo bakoya kobeta lisolo église te mpo nini mpo ata na église ya bato ya ndombolo balobaka ngai nde mutu na ya na onction na mboka oyo mais mokolo onction abi il y a rien de nouveau sous le soleil ko yo pasteur na ndombolo lobi ngai nde mutu na yaki na onction na mboka omoni ndombolo ndombolo ekomisa makambo nyonso oyo ezosala sika oyebi koyoka te ke eloko na osala ese esalama oyokaka o grand prêtre deux fois te banda mokili ebanda nani esalama te biso nde toyei na eloko osalaka se eloko yango babilo mo toyokaka kaka yoka eloko c'est ça le cerveau ndombolo le cerveau ndombolo se situe au niveau ya nombril na mwa moke na se le sexe c'est ce qui que nous retrouvons dans la politique dans la religion musique nde mokolo nango toke na presse bino boa nango scientifique kuna esika scientifique il fallait science toka ndombolo pe ezotoka kuna mais papa Jean-Koubal erolobi makambo ya religion qui est ndombolo koti na côté église lelo to mona même ata na ba réseaux sociaux ba pasteur ba koti na ba débat moko ya makambo o il faut même pas ba koti na makambo moko o etali bango te na conseil nini ki ko lekisa kaka à travers émission o pesa bango ta conseil ndenge ba koti na makambo o il fallait pe ba ça le fort ba yo ka biso ça le fort ba yo ka biso oui, mais je suis un comédien. Mais là, on a un camusou sur sérieux, on a un pena sérieux. Il y a un pasteur, il y a une église, il y a un ndombolo. Ça, le fort bayoka abiso. Pour l'église, et coca-coca, mais c'est qu'il y a un fou ça. Le papa Jean-Koubal, tout le monde président, a aussi nommé premier ministre. Basepeli babi aza jeune toi que c'est l'homme ya bongo pe photo tombola ba jeune réaction na yo ezanini par rapport à la nomination à premier ministre au chef de l'état au Tikotia. Bon ce qui na le bakasali bien pour nommer premier ministre on peut bando le salaire tout mo bangue le salaire carbo bato ba ku fanzala bana 1960 mboko ezaka ba débat politique bato ba lia mukoni parce que babi to ba olukati babi bolingi batata te corruption makambo ebele atie jeune réaction ba jeune wana baza bana ya bana batata ba korbo bazaki corrompite notre problème est ya bana ya batata te notre problème est des individus o bavandaka basala effort ya kozala humain kozala moto ekoki te moto fa koma humain azala na motema ya mosuni alongola motema ya libanga. Voilà. Lelo pe ba nommé déjà premier ministre, ba nommé aucun senga ni parce que pour le moment là maintenant ça dans choix de atibati déjà. Non senga le hôtel, non senga ya azala humain. Azako. Monsieur le Premier ministre, je ne vous demande rien d'autre que de vous humaniser un peu plus de vous-même, de rentrer dans votre conscience et de chercher en vous quel est l'homme qui a en vous, quel est l'humain qui a en vous. Et tout le reste, vous le ferez mieux si vous allez puiser dans votre humanité en vous-même.
D'accord, je crois que le message Oyo, et que comme la première ministre Nabiso au président, chef de l'État aussi nommé Papa Jean Koubal a postulé qui Batonsus non Azwaki, Batonsus Azwaki te Makambebele. Est-ce que Papa Jean Koubal oso compter toujours au postuler les sous-sons la députation? Kozwa pona o Italie kozwa Nazwaki pour kozwa ezaka proclamation à Seni et puis biso na parlement ba confirmer o etikali akenazwa ete aki moyibi ya moto a remplacer ngai moto a remplacer ngai aloko azwaki te mais le quoi FCC bazali na ba latitude ya ko manigancer ko ça la moyibi na bango nde ba misala ki pendant 20 ans yango na ko appliquer moyibi ni na nzoto na ngai ngai nazwaki donc au lobby ki yo ebi ki ozwaki me ba yiba ki nde na nzoto na yo yebite que nazwa Seni est programme ngai député. OK. Le parlement est confirmé. Oui. Bon député Bouangaï n'a bandi mosala titre c'est 6 mois 7 mois. OK. Na kati wana ba miyibi ba ko kenda na se ko luka fonctionnement ya moyibi ya molili. Tozonga moi si mamukie na du côté ya musique Papa Jean Koubal toka ki nzembo obobeta ki consultation. Consultation na bosaki yango par rapport ndenge président ki osala ba consultation na ye. Ouais. Siko lelo tomoni union sacrée, bati union sacrée. Est-ce que c'est no yo ozo aucun imaginer sur union sacrée, parce que union sacrée et qui quoi apporter les jeunesse na biso be public na biso quelque chose il y a bien par rapport à union il y a union sacrée. Nga penza nazo lobela union sacrée o anate. On a yebi batoni ni ba na kati. OK. Mingi nazo lobela chef de l'État. D'accord. Il n'y a jamais eu de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. Soga lingala exemple ya batu ba leki liboso na ye. Ba chef o ba leka liboso na ye, bazaki ba mauvais chef. Po ba konzaki ba troupe na bango bien te, ba pesa résultat ya malonga te. Soki résultat eza malonga te, faute eza na ye. Nazo landa union sacrée. Nazo landa ye le chef. Soki résultat eza malonga te, moto akozana mbeba, eza ye le chef de l'État. D'accord, merci beaucoup. Je crois que sur Oyo, bazolanda émission Oyo, bayoki ba réponse ya Papa Jean Koubal ndenge a toujours clair na ba réponse na ye. Et Papa Jean Koubal ne to mona na ba réseaux sociaux, projet à président ezaki ke non ba sa ba bouclier o que ça la ke non et régler ba grande ville à Congo. Donc il banana jusqu'à banana ti na Kinshasa. Pour un projet wana yo moni yango ndenge nini ke Congo lelo ezupe opportunité ko koma évoluer et ko koma un peu évoluer lokola ba pays mususu émergent qui est lelo basa lelo moko ya bien ozo penser nini pour un projet wana ya président na répondre bien Congo elingi koma évoluer te Congo ezaka évoluer koleka bamboka wana nyonso tout banda opportunité ya kokoma ndenge tomona ba pays wana si landanga ete Congo ezaka ya ko évoluer koleka ba pays wana nyonso tout muto aza évoluer te nde congolais omoni ba autoroute wana ndese sama kala mais kota na ba poche ya bato omoni bato bomonaka na ba kazaka na bandi obo benga honorable batambula na autoroute ya Congo na ba poche na bango na ba compte en banque ba pesi oke na osa bilanga oboti école na yo moko soni pesoni te ne bate bato ngo benga excellence na honorable mais soki ozotambula na autoroute ya Congo na poche no fo yoka soni obi mbongo banda ko tonga Dubai e uta pa Mobutu na Zaïre. OK. Mobutu apesa Dubai mwa mbongo mokeme lelo kende tala Dubai ponini pona Dubai miyibi lokwa awa bazate bato batambola na autoroute na poche apesa tonga nzela oke tonga kamwa ka crèche mobo o etikali no tie na poche na yo Congo te mutu eza évoluer congolais nde mutu ako évoluer tant que bakozala ka na ba cerveau dongi ndenge bazana ngo wana lolendo na bango na ba jeep inzo angolo nkento angolo moyibi l'évolution ce n'est pas au niveau
des choses. L'évolution, c'est au niveau de l'homme. Ce qu'on dit, c'est que tu as un grand hôtel. On coûte un grand hôtel et vend dans Sokumuntu. Le Congolais, au Monaco, ce qu'on dit, Bango, que tu as un grand hôtel. Quand pour grand hôtel, les gens circuit naïe à côté, bon peto na katia. Mais sinon, au coup tango, ndenge moko na ndenge to monaka. Banini news. Dele batonga kabandako, batonga kango na standing moko boy. Mais moto oya kovana na ndako ndaza na standing wana te na katia bongo na ye. Kolobelaka évolution na développement na émergence. Kolobela yango mabaya na ba miri na ba brique émergence na évolution za na kati ya cerveau ya moto. Na yembela bino me na mona neti bo comprendre te. Na komo kaukana mungongo likwa makaboy. Ce n'est pas ba brique ndeza émergence. Okay. C'est l'homme. Moto za na respect pour na ye akozwa mbongo abilanga te atonga na ngonda kuna ye. Moto azana respect na ye akozwa te mbongo bapesi po na bana batanga ofele akomisi yango masolo na ye toke komona ba école ya mandala la. Tout ça c'est l'âge de l'homme congolais. Congolais azalo quoi bébé. Azo nguluma kutu azo nguluma na pasi. L'humanité de l'homme congolais est à l'âge à 4 pattes ya bo bébé. Congolais na la telemite lo quoi moto. To le telemi boa telemi sa to lo aloba. Je suis un humain. Pour nous zo le kana konguluma po bongulumi ya bébé s'appelle quoi bongulumi ya nyama. Congolais za nan lo quoi nyama. Ba pe so mbongo ya projet, o lo sa projet o tuki simbongo na poche. Poche pe o kolia mbongo bilo nyoso tolia ka e bimaka. Po ke na bisika bikau. Okay. Bisika ya kobombala. Mais mbongo nyoso ya projet ya kotika ba génération à venir. Batika la na souvenir que mon kondiboye aleka kineti lunda bululule totala ka pont ya makelele wana. Na kisasa na moni pont ko kana wana te. Motasala ngolunda bulu. Ngala votaka lunda bulu na 2006. 2006 lunda bulu aki candidat président. Na voté parce que c'était un homme responsable. Papa Jean Koubal Kasiba olobi que non l'homme congolais azana kwa zonguluma condition mo ezaka na bana mais Papa Jean Koubal okipe ko pesa bango makanisi ou encore idée ba utile nini o bango ba ko tient en place pour na ko réaliser projet au chef de l'état zanango surtout pour na vie na biso. Mais chef de l'état a ça la choix. OK. A ça la choix. Chef de l'état a vivana batuluko baliaou Marcel amona papa na ina batuluko baliaou batata na biso ya dir wana asa choix ya bato bongo bato bakoyiko mipima kasi batata on babi tozoboya na génération to na posa jeunesse consciente batele mapo na osa musalo so ni bato se su batata ngo bazo kote su mboka na libulu po lelo bazo lobela kaka corruption bandi likolo fe bakoyisa batata na nyoso po ba jeune baya lelo basa quelque chose yo so zonzi sous président na simakeno azo su batata wana biso azwa modèle na bango yo to mola mboka nini esa masamba tata batata fo bazala kaka ba jeune kudu bazwa muke babi ke batata ndi ba obo makorruption ba jeune azwa muke na landa ba jeune na teva cerveau ezana mai so batata kudu ba cerveau mai ba jeune bani ba mu pepe. D'accord, donc batino so oyo bozolanda Congo muki j'espère que non ba question obo pesa ki pona bozaki na posa koyeba sur Papa Jean Koubal azo répondre toujours azo inclure bino azo ki na gauche droite c'était à la claire. Papa Jean Koubal comment au ça la rapport à combiner la politique, la musique et moko pokota na kota comédie comment ça la pona ko Naza mutu. Tunanga comment na ça pona combiner moi bouteille à boke fufu na moi boui na moi na moi kokenda au cinéma c'est facile la politique au côté la musique mais tout est un. Okay. Tout est un. Le ko uti na nkolo oaza yemoko akaboli nyoso na kati ya bato na ye soki yo moto ozongi kuna na tata okende comprendre que nyoso za un. OK. Ouais.
D'accord. L'unicité de la science. Et ça, on peut savoir la spécialité, mais ce qu'on peut comprendre, et c'est comme si ça n'a pas été. On comprend que ça n'a pas été. La force qui fait que mon toit géré mieux soit bien, c'est son degré d'humanité. Boni aux âmes, maman. Nazana guitare, nanga la guitare. Nazana mukanda, nanga nazotanga mukanda. Na politique au pesi nga responsabilité le binanga Jean yo awa nisika na yo sala boy na komi nisika na nga na yo sala boy nga moko na komi kilo pona mosala na ngai moko ekenda liboso bato na ko usana bango ba komi aye na projet nga na kolia combien soko combien na ngai bimite na tiango kala suka ya makambe ko bima na sala eloko te babimbo ke tamla na pourcentage. C'est quoi le pourcentage ni topé ça nzambe? C'est ça, mais babimboka et tamla na pourcentage avant zo mo le moment pourcentage. Mais voilà fausseté yango wana toza yo attends. Tozo c'est la émergence. Mama veut que le cadre il y a environnement. Ndenge Congo azali deuxième poumon ya monde, le quoi Brésil. Brésil a joulango soki ba milliard moko déjà l'équipe budget na biso. Biso à force de relier à la COP, Congo Brazza mutazo ambongo alors que biso Congo eux ndé mututuza poumon mais biso po tozo ngo mbongo ngo olo tuna bato ba yebi masolo ba mbongo wana reyo kene na muyibi okezo no mwa ndambu wana o yo kozwa mboka a raté nyoso ya ibele wana po olingi pourcentage olingi COP c'est justement bata bongo ndé bako zonga kate. Des gens qui font rater au pays, babilo minene pour bango balingo lia biloko mikie. Parce que le cerveau na bango zaya ndombolo. Affaire ndombolo. Maintenant so wala na papa Jean Koubal, je crois que boyo qui papa Jean Koubal a répondre à ma question na bino. Papa Jean Koubal conseil nino que pesa siko jeunesse congolaise. Jeunesse na biso, conseil nino que pesa bango par rapport il y a une chose les cas côté il y a politique côté il y a musique mentalité tout ça conseil qui refait sa jeunesse bayoka banze munanga mingi bino ba jeune conseil musuna mpeza bino ezate boyoka ka banze munanga bo récupérer atako yoka pamba ata bo okutake banze mwela banze mwela nazolo baboyoka po bolesa pe bongo boso lesi loketo banze muna mina kolamuka bolesa ande loketo bokenda na banze muna biso ya olala wana bolesa cerveau parce que soki bosali bongo te bokenda na bobo batata obino bogolo bakoleka botika baumbu ya barwande po bokasumuka déjà soki bokoma baumbu ya barwande bongo soki amerika ayelelo abia avide bino l'histoire botuza tokoma koma ja baumbu ya bokoma ko tokoma bokoma bakoyebisa bino ke mokonzi na bino wana azokotisa barwande te bozotia tembe akoti baona armée to na combien de tuti à ce 2500 boza baumbu ya barwande na sens nini yo za congolais te milongoli na côté tengaka moumbu te d'abord bino boza baumbu po motaza moumbu nanu ya mosuni na ye qu'est-ce qui fait que motaza moyibi mosuni na ozangi force ya kotelemela bato bakoloba na yo ke tala neti nga musicien mobimba député mobimba na kota taxi bus so na koti taxi bus omona batuni nga babi yo pena prêtre momba bozo kota taxi bus na expliquer bango en tant que musicien bato basala ngai za ba fan na ngai bino so bino bato bolanda musique na nga boza ebele te na kozala na bato te en tant que politicien nazala mwana mosala na bino soki patron no amataka taxi biso soki omati taxi biso osali mabe omona bavani nie bakomota ozwa yango bongo alors omoni bowumbu ya mosuni bozomema ngai nakoma mowumbu ya mosuni lokwa bino bino botindi ngai naza molobeli na bino navanda na bino su na taxi biso te yokovanda na biso lisu te c'est que bino bo réfléchir na bowumbu na bino c'est-à-dire yone esika na ngai okoya komata na taxi biso lokwa ngai te
c'est que oza nanu moumbu ya mosuni. Or loko oza na moumbu ya mosuni na yo moto mosusu ata afungoli asa afungoli misu zinga na yo so amoni ke moto wana na mboka riche loko wana aza na boumbu na degré atoke baki yango yango na omona India ye lundi jeudi India akomi mvwama Libana ye lundi jeudi Libana akomi mvwama bango kutu anga na batika la ba India na mabane isoki Rwanda ye lundi akomi mvwama jeudi vendredi akomi luka mabele akomi luka eteni na mabele abi peuple zo babona na za mo tati na ngai ino kuna ka continue ko ndombolo toloba te otolobi mabi mais mabi lelo jeunesse lelo peuple lelo déjà basi balamu so balamu kaki nde ba masolo ya ba minembo isila so balamu kaki ambassadeur ya Rwanda zawa zo ba ka tolérance zéro na kati ya Congo ya ambassadeur moko bozo ba tolérance zéro Congo ya ngai vena donc ngai pena musisa baluba pena baluba ba guerrier ba ilunga mbidika lala Congo na ngai pena lelo basaka na ngo boy eba kala le akombote ya grade inga ba chef d'état-major ou bien ministre de la défense kala la eza akombote ya grade soko ki passe wana sa ngai komona armée na se komi ndiki komi wana. Bon, tout un fait pour l'école de guerre comme Kota. D'accord, papa Jean Koubal. Tout aussi, autre côté, ça conseille du côté, il y a la jeunesse, tout ça. C'est comme, et là, on dit que le gouvernement a dit que le bazo tia sika, ou que le senga bango nini, babilo ko ba norme nini, ko ba ko tia ba disposition sur ba ko tia. Gouvernement a dit que o ba ko tia boya kana moyibi ndeko banda oya na ngokala. Mutonga na o senga kanga kabino, ezali chef. Dans le but, il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. So ba ye na muibi, et que y a comme au kangabango. Mbebe ozate. Musale go salama. So ba ye na muibi, et que y a kangi bango. Mbebe ozate. Ah, ça un système qui a sanction quand que au moins muibi aussi au so qui justice et a pongi a rappelé justice abi tala kuna na yoki boy. Mais ba yupe justice ça veut comment corrompu non? Ce qui est beaucoup de talent na mingi, et IGF a au talent ba dossier, ce qui dossier qui est dans la justice, ce qui justice a comme corrompu, IGF a pas risqué na bango. Donc, et comme un système qui oya zotala oyo zotala oyo. Comme sentinelle entre biso, il y a biso. Non ça doit se surveiller, kuna surveiller pour makambo ke. Voilà. D'accord, donc gouvernement na biso papa Jean Koubal, président papa Jean Koubal a signé toujours que non. Oh yo ki moyibi okotisi kuna pe entre biso mo ba kongo ba bito banda kotala na soki okuna yibi okuna te ok déjà au dénoncer comme ça bon le gouvernement etambola bien donc merci beaucoup na batunyo so o balanda ki émission oyo Congo Mukili TV merci na Chaleur qui est derrière la caméra mon boss depuis Canada donc babi appelle Nessa la biso ba bien makasi quand tu appelles là et Jean Bikunde nous kelemo na kata Canada Marcelin Toaibou Ornella Kwete Jess Ngaz donc je vous aime beaucoup madame Capresculo quoi na bossa nyote Imak Makengo donc je vous salue tous. On se retrouve déjà à la prochaine émission. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la Fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Founou n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wesha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka
reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que les ponts reliant les camps Bien-Aimé à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Moungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.